Nkamba Nouvelle-Jérusalem, siège international et berceau du kimbanguisme, village natal de Papa Simon Kimbangu, fondateur de l'église kimbanguiste, a été honoré par la reine Christy Matia de Malawi et sa suite, qui y sont arrivés ce 6 avril 2022, date marquant le 101e anniversaire du début du ministère du père fondateur du kimbanguisme, pour une visite éclair. Après un séjour d'une semaine, la hôte de Papa Simon Kimbangu Kiangani a eu l'occasion de visiter le grand musée Papa Simon Kimbangu. Elle a signé le livre d'or pour marquer de son passage dans une bonne ambiance. Oyo na bomoi na biso toyebi toyeba kiyango te. Oyo nyonso tomoni eza kaka ba mystère ya Nzambe.
Tangu mama ukepa yake kile na Malawi 2019 bomana zaida mpingo na 2019 ora chaki ngomba ya Kimbangist. Pomera ona kudipa basimo ndimbangu tinzimo ela. Solo toyebike Papa Simon Kimbangu azani zambe mulimo wasana. Inaona biyo mala zuzigira kambaga ifya. Tomoni na ndenge Papa Simon Kimbangu anyokwa makiko na biso batu bainjo. Ifedazio na ndima swali. Tomoni nyonso na miso na biso. Zomwe baba Simon ndimbangu adasu. Oyo nyonso Papa Simon Kimbangu amwana ki. Zomwe kikubelela mu Malawi. Na ndenge tozozonga na Malawi. Ngakurogozela ntoju bazoma dawo na bakasindi. Kwebisa batu nyonso ya Malawi na oyo nyonso tomoni awa concernant Papa Simon Kimbangu. Merci beaucoup. Biso awa Isepano. nakata lingomba na biso. Mwana mchali shimwati. Kutim oyo mama Mwilu atikela biso. Chaminana kisila mai mwile. Malgré azali mwasi ya kokangama ya boloko. Na mubenzi kuti ni amai omangidwa. Mesoka ya mbinu paya epai na ye. Kati alandila mulendo kunyumba kwake. Akozonga bongo te ata mai ya pamba family. Atisenze kubwerera so chabe fulika na mumanzi chabe awamo. Yango wana pe biso pe awa na mize Papa Simon Kimbangu. Naise kulungumuzia matata Simon Kimbangu. Tokosukisela na cafetaria na biso. Atimizaye pita kwa mena mtasirizira ni kutoko wamwela tani. Kuna leo bokokende komela mwa mai mpona kokitisa mongongo paske totamboli tambola ye. Atiteuza kupempana kuti mwendo mwoko na mumanzi ya mono chance kupata ya kwambili. Zikomo. Hey. Jali koluka ejali sera yo mabota maso matemo tema e paina yo tata biso to sosorio biso to nivelio biso to kolanda yo biso to sosorio biso to nivelio biso to kolanda yo jali koluka ejali sera yo mabota maso matemo tema e paina yo tata. Comme à l'accoutumée chez les Kimbanguistes, un dîner lui a été offert. Jali koluka ejali sera yo mabota maso matemo tema e paina yo tata biso to sosorio biso to nivelio biso to kolanda yo biso to sosorio biso to nivelio biso to kolanda yo jali koluka ejali sera yo mabota maso matemo tema e paina yo tata biso to sosorio biso to nivelio biso to kolanda yo biso to sosorio biso to nivelio biso to kolanda yo Susute akoki kopesa kimya Mambele yo tata Kimbangu jangani yokoki Kopesa biso kimya Ologola misi
biso tozepela opesa biso kimia olongola misala ya mabepo biso tozepela ezali mosusu te akoki kopesa kimia Mobele yo tata kimbangu kyangani yokoki kopesa biso kimia olongola misala ya mabepo biso tozepela kopesa biso kimia olongola misala ya mabepo biso tozepela Susu te akoki kopesa kimia Mobele yo tata kimbangu kyangani yokoki kopesa biso kimia olongola misala ya mabepo biso tozepela kopesa biso kimia olongola misala ya mabepo biso tozepela Susu te akoki kopesa kimia Mobele yo tata kimbangu kyangani yokoki kopesa biso kimia olongola misala ya mabepo biso tozepela kopesa biso kimia olongola misala ya mabepo biso tozepela So masuki monisa yayo bonzambe wayo imona na ukili mayele mabiso masuki monisa yayo bonzambe wayo imona na ukili ojali nzambe molimo sanu mokili nyoso So masuki monisa yayo bonzambe wayo imona na mokili mayele mabiso masuki monisa yayo bonzambe wayo imona na mokili ojali nzambe molimo satu mokili nyoso Kombo na ngai nazali mama Mbuto Ikosa Ukeve Esperance. Nauti na bango na pays ya anglophone pays Malawi na Rilongwe. Ya solo papa ebandaki papa pesaki ngai mission ya kotia ba groupe des inspirés na ba pays ya Zambie na Katanga, Grand Katanga. Na silisaki mosala wana. Nakendaki kopesa ba inspiré na Lusaka na Grand Katanga.
Tangu nasilisi napesi papa rapport. Apesi 4 pays. Apesi Tanzanie, apesi Zimbabwe pe na Afrique du Sud. Me kuna nakenda kite na kota ki na Tanzanie na ti église kuna na apesi papa rapport. Nde tangu nasilisi papa pesi déjà ba pays anglophone 7 pays. Malawi, Zimbabwe, Lesotho, pe na ba pays mususu Mozambique. Nde na kota ki na Malawi na 2019 na tiaki église ya Tata Molimo Santu na kapitali ya Lilongwe 18 km nde na tiaki église ya Papa Simon Kimbangu. Ya solo papa mboka ya Malawi ezali kaka ye moko Tata Nzambe amonaka. Eza pays moko papa Tata Simon Kimbangu bayebi te. Ata mwa moke boye bayebi ke Molimo Santu aza Simon Kimbangu kiangani bayebaka ye te. Me tangu tokendaki na ba photo, tokendaki na ba pare po ya koyebisa makambo nyonso ba interview ya papa wana bazomona kamba ndenge ezali église na biso Lingomba na bantu ndenge bazoya na nkamba bakonzi ba ministre ndenge bayaki batali boye basepelaki. Me basusu balobi oyo nde Nzambe Molimo Santu ngana lobi ya solo nde Nzambe Molimo Santu. Boyo kandenge amonaki pasi to bandi déjà ko sala bango évangélisation bandimeli. Pendant 2019 nde tata moko oyo ayambaki biso tangu tokotaki kuna papa eza mboko oyo biso toyebite tokotaki na hotel. Tangu tokei na hotel tata moko ayambaki biso ndenge tozoyemba banzembo na biso esika tozovanda po topema ayoki tozoyemba Papa Simon Kimbangu na nzembo. Ndalobi oyo Kimbangu bozo yemba biso tozaka na mokonzi na biso kuna eza bafumu. Alobi toza na fumu moko kombo na ye eza Kimbangu. Tosituki. Kimbangu azala na Malawi eza kombo na ye. Voilà wana toyokaki makasi ya kokende kuluka tata wana peto yebisa to bandela ta na kombo lokola soki wana kombo na ye akozala mondimi. Ndebo bandi na biso wana. Ya solo papa ata biso moko papa tosepelisaki Nzambe na biso Tata Molimo Santu. Tangu tokendaki 2019 yaza mokonzi monene kuna soki boye na mboka na bango il faut ye ayeba asinye nde okotia likambo wana. Ekomi ata ekole ata business nyonso oyo bozana yango. Biso ndenge tokendaki na evangelisation nde papa wana tindaki epa na ye. Ayambi biso malamu atuni biso bolandi nini to yebisaki ye to ye kopesa nini kombo ya Tata Simon Kimbangu yende aza Molimo Santu awa na Malawi boyebi ete yalobi yeza ya solo Molimo Santu aza Nzambe biso tolobi Molimo Santu aza Nzambe yende Tata Simon Kimbangu tangu wana asengaki mabondeli bobondela ngai to bondeli ye alobi voilà nandimeli bokende kosala mosala nde tosalaki na 2022 tangu na ye kopesa rapport epa ya papa 2019 na zongaki amoni ngai lisusu nda yebisi papa wana ayambaki église ya Tata Simon Kimbangu alobi oyo mama oyo aza mwana ya Nzambe pe na Lingomba oyo tozwa yango nanga na kondimela po nini moto auti na Congo azongi lisusu awa na Malawi mama oyo yebisa biso malamu wana Molimo Santu zoloba aza wapi ngana lobi aza na nkamba nde na ya lobi na motema na ngai ndenge na moni nanga na kondimela kaka Tata Simon Kimbangu na mona ye soki aza Nzambe na kende koyebisa mokonzi ya monene président de la république soki apesi fait de route nanga na kokende na nkamba tangu ye akendaki ayebisi ye ke tozwi déjà Molimo Santu aza Simon Kimbangu kiangani aza na nkamba nde président lobi ya solo yo ndimeli ya lobi ngana ndimeli ndenge aza reine lokola azo vandisa bakonzi 800 na sima na ye tangu président de la république ayoki boye asepeli alobi oke voilà soki olobi boye ngana kopesa fait de route okokende na Congo soki omoni ye ya solo Molimo Santu aza na nkamba na Yerusalemi kuna na Congo oya oyebisa biso na biso tokolanda ye na sikoyo mama wana alobi na yeke bantu nyonso baza na église kuna boya epa na ngai na pale na ngai bosambele epa na ngai na ndimela Nzambe wana mama reine nde alobi bosambela lisusu kuna te boya na mona programme na bino ndenge bokobanda nde tobandaki ko changer banzembo nyonso
silwa nzambe na monoko na bango na kicheu toti deja korale ya jeteki kuna tobandi kobotola banzembo na lingala tokotisi na ticheu tosali groupe ya jeteki kuna tango ayoki na kicheu banzembo papa Simon Kimbangu ebetie na motema alobi oyo aza nzambe na kolanda ye mikakatano ezalaki me na banga kite nalobaki kaka nayebisa ye kaka liloba tata Molimo Santo andimela yango bon azalaki na problème na ye moko wana po na makambo na bango ya misala asengaki ma ya nkamba oyo nabimisaki yango tozokende na yango napesi kaka ma ya nkamba oyo nalobi soki ozokende na mosala okomema kaka ma ya nkamba oyo omeli opakoli alobi ya solo oyo eza mai ya nini nalobi eza mai oyo ebikisaka biso nyonso pe na ba problème tango azwi mai oyo akendaki kuna papa likambo ne nyonso ezalaki lisusu te apesaki merci alobi nga namoni oyo mai ya nkamba namona yango esika wana ezali kuna olobi papa Simon Kimbangu azali tomona yango voilà papa na ye andimelaki apesaki maboko na ye de tango ya dimanche abengaki bandimi nyonso na ye afukameli andimeli tata Molimo Santo tango namoni boya alobi na kovanda lisusu te tokokende kaka le 6 avril oyo lobi na mona nzambe na biso conseil papa topesaki bango mibeko kaka lokola papa mboka ya Malawi mibeko bayebi yango te makambo na bango kaka ya nzoto me na tomonaki tata moko ayaki comportement na biso toyebaki te aye alobi na biso ke tomoni distinction na bino délégation boyaki bantu ya Congo oyo nzambe bozolanda tomoni boza bato ya mibeko mingi kasi tozo yebisa bango mibeko ya tata nzambe oyo mibeko papa apesi biso nde wana to resir na mama reine wana pe comportement na biso oyo comportement papa ya tata nzambe oyo ya kondimela pasi lokola ta ye moko alobaki ke vraiment namoni bantu oyo bazolala na nse kaka mabondeli kaka koyebisa biso ba chapitre ya tata nzambe kaka koyebisa biso ndenge Molimo Santo azali nde mama alobi ke na saleli mingi makambo ya nzoto bokonzi na ngai ezalaki 2005 na lelo namoni nakende tomona tata Simon Kimbangu na ngai makambo oyo ya nzoto natala yango te nanga nandimela oyo lingomba ezalepa na biso ezakaka mibeko papa nde oyo to resir mosala oyo tango babengaki ngai papa vraiment nga nazalaki kaka na courage bapesaki ngai epa ya gouvernement na bango batelemisi ngai epa boye balobi yo mama ozokende na reine boye epa na bino kuna na Congo eske bokolalisa ye wapi boza na bandako kuna kolalisa ye ata kopesa ye bolie papa na bangaki te nalobaki na courage na ngai ke akokende akoli ata tobimi na tokei na Zambi ti na nkamba akoli bandako ezali nazalaki sir na ye moko tangu tobimi papa na Zambi papa di collège ya Zambi na bandimi bayambi ye malamu tokutani ba surveillant ba protocole ba mama vraiment tangu amoni kaka lingomba nde asituki na ye lobi tokomi na nkamba ngana lobi te nano te awo eza Zambi lokola église ya Zambi eza lokola ndenge nkamba moke asutuki papa ndenge bayambaki ye balobi bango moko na kicheu ke bantoyo baza malamu tokomona soki tokomi na nkamba nde boye papa tokomi na Lubumbashi le mema basepeli na tango akomi awa papa vraiment papa asepeli mingi alobi vraiment tomoni Molimo Santo ya solo azali awa na nkamba biso tozaki na boumbo bazopesa kaka ngai merci balobi mama tokofuta yo nini biso ndenge tobotamaki toyebaka te ke Nzambe Molimo Santo aza moto toyebi ye te toyebaka kaka Yesu Kristu nde oyo papa azoloba butu pe moi ngai nazalaka na liloba koloba te liloba na koyebisa kaka bino papa journaliste bosala kaka biso suivi esika tozotambola papa eza molai papa Simon Kimbangu kiangani bayebi ete bandeko ata mwa moke boye bayebi ete mais nga na kosenga kaka lisungi ya mabondeli soki boyoki ke papa pesi mission na mototel il faut kopesa na mabondeli pe tata Molimo Santo bayeba ye pe bayoka ye pe bandimela ye
ezalaki mikakatano papa moto ayebi likambo moko te tobandi lokola ndenge oboti mwana opesi ye avandi na se atelemi abandi kotambola papa eza sacrifice moko ya monene me nga na senga kaka mabondeli bosunga biso na mabondeli pe na nini na suivi bosala biso ba suivi ata tosone bino awa eza boye me ye moko tata Nzambe ye moko nde azosala biso toza instrument na ye me ye moko azosala papa baboda kuna na bakovir ekangami me biso tozokota kaka nde likambo tozomona. Merci maman, tosepeli mingi. Merci papa.